Bamba na liloba, banyangote, singo na liloba, tuzi lubiko. Zambe na lokuti kanga tuna kutiko. Samba salie, kabanga te, na mikoma yaba, sako nima, sala misala, chia salie, ikongoli, salongo, matinale, masanjoli, dimanche, liloba. Bamba na liloba, bandimi angote, singo na liloba, tuzi lubiko. Zambe na lokuti kanga tuna Amen. Jean chapitre 8, le verset 23. Amen. Alors, Bible dans le mot est Bino Bouti, Nasi, Gai na Bouti Dipolo. Bino Bouti, na Mokili Oyo, Gai na Bouti, na Mokili Oyo. Amen, Bota. Amen. Tuli na popa lelo, ina mkana Yohane tosha. Jean chapitre 8, le verset 23. Otani na promesse Masia na nasala. Amen. Alors bibe na bango edis. Bino bouti na se, ngai na uti na likolo. Bino bouti na mokili oyo, ngai na uti na mokili oyo te. Amen, Bota. Amen. Yawa sunga abatila apisetika. Nous sommes disposés pour la prière de Saint-Pierre. Oui, place aujourd'hui tout dit, Isa m'a promis ma Christ à travers mon rôle à disciple Jean.
Jean azalaki parmi les disciples de Christ. Nakasi na ye azalaki le disciple le plus aimé de par Christ. Nakasi nango nakotambola nakomona mai o Christ abandaki kosala ye azwaki capacité ya koluka kokoma pour que servir na génération future oyo na temps messianique. Amen. Amen. Alors on dit toute la génération où tolimi na kasi na temps messianique pour na koluka porter l'évangile éternel oué à travers l'homme de Dieu, le prophète pour nous donner. Alors la casse de l'évangile oué à mener nous sur l'évangile on a payé uniquement pour ramasser pour bazaki na casse médecine pour ramasser pour bazaki abandonner na casse na mokili pour que ça va nous parler na casse na mission Yahweh. Amen. Amen. Alors la casse na mission Christ à l'hôtel sa mission na casse na mokili bazaki ni mission à Christ na kasi na mokili ayaki pour annoncer l'évangile éternel na kasi na mokili. Pourquoi? Parce que mokili ezalaki na kasi na ténèbres, mokili ezalaki na kasi na molili. Alors est-ce que Yahweh akelaki mutu pour que mutu ademire na kasi na molili te? Mais Yahweh akelaki mutu pour que mutu ademire na kasi na lumière. Amen. Amen. Alors Satan ayebaki projet oyo Yahweh azalaki na molili na kasi na molili alukaki ayeba na koya kodétruire ezali projet wana. La casse n'a pas détruit, ayebaki ceux qui m'ont gardé parole, tout a gardé aux alliés l'évangile, tout commandement na yao, nous avons démiré la casse la lumière. Alors Satan dit mais ayaki pour que apple ma lumière pour yao attaquer la casse na nous. Comment Satan ayebaki na pour ma lumière pour yao attaquer la casse na nous à travers ma oye ayaki na mon la casse na javel terre, attaquer si nous ceux qui nous toucher, il a pour oye va péter ça qui alors ceux qui ont touché les alors mon sans tenir compte et à garder loi au Yahweh avec la prescription nous allons les lois na Yahweh à la loi pour la satanique. Amen. Alors tant que la loi na mutalongo na casse la lumière mutakomi na casse la ténèbres. Alors tant que mutadimene na casse la ténèbres nous azaki éloigné na yao. Alors ceci na zambi zali et là mto être oye asalaki na casse na maboko na ye être wana faut édémirer na casse na surface na ye. Alors les Christ et tous zambi avec na pour utiliser les akiba juge na temps Israël a utilisé les alliés prophètes pour que ameka pour faire comprendre à Israël que objectif na liboso na Yahweh ezali. Amen. Amen. Alors la casse na Yahweh a utilisé le prophète mais Israël tout moto a comprendre qu'il passe na Yahweh te casse na ye. Les Christ aux âmes a na pour utiliser les alliés Christ pourquoi pour que aille la prière pour zoner sa liaison pour Israël entre ensemble et la moto. Alors tant Christ y a à travers makila ouye avec na kusopa na casse na momba Golgotha dit avec la position ça les alliés liaison ou ikatalaki entre ensemble et la moto. Amen. Amen. C'est pourquoi ma vie Christ a le seul médiateur entre ensemble et la moto. C'est Christ dit a la casse pour ramener moto kozomi c'est na casse na surface na yao. Alors na casse na toli place aujourd'hui ils ont mal avec Christ na la principal sacrificateur. Alors la casse na notre Christ à l'hôtel c'est vraiment mission au yayeli. Alors il a la lumière pour éclairer na casse na mokili. Mokili au Christ a qui pour éclairer na casse na mo ezaki mokili au tozomo na te mais moto au azaki na casse na ténèbres c'est qui lumière divine et va kozonga na casse na ye. Amen. Amen. Alors la casse na Christ à l'hôtel ça arrive na ye pour na koluka ko juger parce que na zana makambo ezali ebele pour que Natal Sabino mais moyen Natal Sabino exact pourquoi parce que vous autres démirer toujours na casse la partie négative na bino. Amen. Alors le temps que vous autres démirer na casse la partie wana ndé ko na kokufa na casse na péché na bino. Alors tant que vous allez toujours ko démirer na casse na péché mutu azaki toujours na casse la ténèbres. Alors senga ki mutu alongwa na casse na péché pour que ténèbres et na kolonga casse na ye pour que lumière la tata et na kozonga et pas na ye. Amen. Amen. Alors déplace aujourd'hui Christ a total savamo alors tant que vous comprenez la mission qu'on a na hérité alors na casse na bino boza libota obosi na casse na mokili menga na oti na casse na mokili te alors na osi pe na casse na mokili oteto na zape na casse na moto ezali ya sete alors Christ azaki mutu na casse na mokili te mais Christ azaki tiré na casse na trois na Yahweh. Amen. Amen. Alors tant qu'azaki tiré na casse na trois na Yahweh esengaki aye na koya ko porter lumière na casse na mutu
Autant ça ezali évangile que aussi na kasi na trois na yao pe ko ça la différence na évangile que va na kasi na mokili. Amen bota. Amen. Pourquoi Satan après avoir yaye koluka kokotisa mabe na kasi na jardin de zambi avec la kolakela avait tellement omeni malheur na kasi na jardin avec enseignement l'auto au gouvernement toujours na kolia les alliés poussière. Amen bota. Amen. Alors dès que moi na kasi na mokili na évangile nyonso ko yé selon pensée charnelle l'évangile nyonso ko ezali ya mokili et gouvernement toujours na ko enseigner mutu makambo ezali ya mokili. Amen bota. Amen. Pourquoi? Parce que les tiré na kasi na mokili parce que na monta même évangile ya likolo a enseigner peuple na yao évangile to enseignement aux alliés à cité mais a enseigner évangile aux alliés ya likolo. Amen bota. Amen. Parce que azui maiwana na kasi na mokili a kotali sabamo mai eva na kasi na tona yao a kotali sabamo penser na yao kasi na moto ezalaki ni le même l'homme de Dieu aye l'évangile aux alliés éternel parce que tant évangile oye aye na mo est éternel na kasi na bato parmi évangile ezali assez on comprend la mission oye aye na kasi na mokili. Amen bota. Amen. Alors Michel va eye pour que ait ramassé ngano tozaki na kasi n'existe. Michel va eye ramassé ngano et le molanga dans la kasi na ténèbres pour tozaki na mo il na kokoti section na kasi na lumière na Yahweh. Amen bota. Amen. Pas tant l'homme de Dieu aye total c'est na kasi na ngana yo bokozi na likolo evandi na kasi na makambo ezali ya sete mais bokozi ya likolo evandi na kasi na moto oyo alandi bosengo. Amen bota. Amen. Motala nde justice na Yahweh motala nde bolingo oyo ezali ya Nzambe ndi voilà moto wana aza koluka oyo ezali vie éternelle. Alors tant que na baprincipaux sacrificateurs bango bavandaki toujours na kasi na chair ya Moïse bavandaki toujours na kasi na loi oyo ezalaki charnel mais l'homme de Dieu ntango ye aye na kasi na parole oyo alongoli biso na kasi na chair ezali ya Moïse alongoli biso na kasi na loi ezali charnel ndi amemi biso na kasi na loi ezali spirituelle. Amen bota. Amen. Parce que na kasi nango aza tiré na kasi na mokili te mais aza tiré na kasi na trône na Yahweh. Amen bota. Amen. En tant que aza tiré na kasi na trône na Yahweh nde mpe aye koenseigner biso enseignement oyo ezali ya likolo na kasi na enseignement likolo rien que moto avandisa oyo ezali amour rien que moto avandisa oyo ezali douceur rien que moto aza na kasi na miséricorde. Amen bota. Parce que Nzambe aza miséricorde ezosenga mpe na kasi na basambeli oyo balandi droitine na Yahweh oyo balandi l'évangile éternel balongola pensée na bango na kasi na makambo ezali ya se. Pourquoi? Parce que moto oyo aye koenseigner biso aza tiré na kasi na se te mais aye kolongola biso mpe tolongwa na kasi na enseignement oyo ezali terrestre amema biso na kasi na enseignement oyo ezali céleste. Amen bota. Alors na kasi na enseignement na nde eye à travers le Nzambe. Alors tant que évangile éternel eye à travers l'homme de Dieu mokili bakoyeba na kondima ete mokili bakoyeba toujours na kokomba faire pourquoi pour qu'il babebisa évangile oyo aye nango. Amen bota. Amen. Na ngala oyo tolandi évangile wana tosala effort ya koyeba na koyika mpiko ya koyeba na kopersévérer na kasi na évangile wana pour que ngala toyeba na kohériter ezali vie éternelle. Amen bota. Amen. Alors eza maloba Christ à travers réponse ya Christ à travers baprincipaux sacrificateurs demain mpe eza réponse ya liloba na banyonso bapensaka ete liloba eye na kasi na magie to ete liloba eye kokumisa oyo ezali libota na Yahweh nzela mais eza réponse ya Christ mpona kotalisa ete na kasi na bango baza tiré na kasi na mokili mais Christ azalaki tiré na kasi na mokili te mais Christ azalaki tiré na kasi na likolo. Demain mpe l'homme de Dieu aye aza tiré na kasi na mokili te mais aza tiré na kasi na likolo ndi aye koenseigner ngana oyo ezali loi na Yahweh ndi aye kotalisa ngo ete tolonga na kasi na ténèbre. Alors na kasi na ténèbre motu nyonso oyo azovanda na kasi na pensée négative oyo motu nyonso azovanda na kasi na matériel voilà toujours à la casse na ténèbres. Amen bota. Alors tant que souci na ezala toujours na matériel tant que souci na ezala toujours na bozu ezali ya mokili c'est lumière na Yahweh ekoti na casse na ote parce que moto lumière na Yahweh ekoti na casse na ye a se soucier pour la vie charnelle mais a se soucier pour la vie spirituelle. Amen bota. Amen. Na kasi na ye du jour au jour akomeka toujours koluka koyeba na marche oye azotambola est-ce que aza toujours na kasi na droitine na Yahweh to ake libanda ya droitine na Yahweh. Amen bota. Parce que souci na eza ete abonga alonga na kasi na lumière na Yahweh te mais souci na eza ete ayeba toujours na kozala garde na kasi na lumière na Yahweh. Alors na ngana mpe toza na kasi na Nzambe tolonga na kasi na souci
la vie charnelle, mais tout le gâteau se soucier la vie spirituelle. Est-ce que les gens ont quitté le monde ou est-ce que le monde peut se retrouver dans la classe de malade, tout le monde peut se retrouver dans la classe de malade. Amen. Alors pour que le monde se retrouve dans la classe de malade, il va mettre tout le monde dans la classe de se soucier la vie charnelle, puis tout le monde se soucier la vie que vous allez spirituelle, pour le marcher selon, vous allez droitier na ya, il y a pour marcher selon commandement na ya, il y a pour pratiquer ou il y a adossé à travers l'homme de Dieu, nous allons mettre en pratique pour qu'un jour mon livre il va se retrouver dans la place de Kenya. Amen. Amen. Alors tout lire moi là tout garder tout ça là pour qu'il y a abattre la place de Kenya. Amen. 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 Good, amen. Amen. C'est vrai, compréhension, la bécriture, il est loup à travers sa grandeur. Pourquoi sa grandeur n'est aïe kolimbola, ils allaient comme si tous allaient kinandoto, balota kindoto, bazanga qui explication. Comment il y a un kolimbola, quand Christ a fait ce message, Lazare a zobela. Ayokaki bango metango Lazare akufi Krista comme na mboka andeko ya Lazare banelaki makasi aye koyebisa bango ke Lazare akufi te alali bongi. Amen. Amen. Bango babi ça fait déjà au moins 4-6 jours si abebi habité alali bongi toke. Or kota la Christ alelaki tango moni population ndenge bazolela azongisa Lazare. Kotala nzela molimo Kristo alelaki na nzoto botele Kristo alelaki mpona molimo po compréhension ba natanyo savandi batikali ko comprendre te. Nemo petan liloba ezosala na kati na biso. Nemo petan liloba ezosala na kati na esika bato baza na difficulté ya compréhension. Amen. Gota. Amen. Or, bato baza na difficulté ya compréhension le bapona nini. Mutu aza na posa nzamba comprendre ye, mais mutu aza na posa a comprendre volonté ya tata te. Tobungaki ndomo na l'église, bato bazoganga, bato bazosote, bakoti makambo mabe, bakoti bunganga na kati ya l'église. Pona nini? Parce que bato bakende koluka posa na bango. Bato bakende koluka posa nzambe te. Bato bakende kosala volonté nzambe te ndenge moko mpe balelaki mpona Lazare. Mais Christ ntango akomi kuna abi kolongola libanga epi abengi ye. Ntango abengi Lazare azongaki na bongo. Amen. Gota. Amen. Ndenge moko mpe Christ réponse apesa ete ye aza moto ase te, aza tire na kati ya mabele te, aza moto ya likolo, azali tire na likolo nde akiti na kati na mokili. Nde mo pe parole oyo mpona évangile oyo toyembaka ngo na Esaïe 49 yawa biange elongo na libumu na mama na ye abongisi monoko na ye lokola lombanzi lopelisami abi boyokamelanga bino mabongo na mai bino bato ya mosika seke soki otali tozalaki mosika na yawa. Amen. Amen. Oyo nyonso tobandeki kosala ezalaki volonté ya tata te. Mais tant tokomi pene nde toye komona loboko na yawa. Na mosika tozalaki moto esengeli ava nzambe ayokele fo asala gene fo akila bilei fo abelela fo alala nzala fo akende olala na église fo atya libumu na se fo aloba ebele. Me liloba eye kolakisa ngai na yo koloba ebele te kaka kosala volonté na yawa. Amen. Gota. Amen. Liloba ye alobi koloba ebele te kaka kotika mabe kosala malamu. Liloba ye alobi koloba ebele te kaka kolongola kanda, kaka kolongola libaku, kaka ozala komikitisa soumission nde ezali nzambe avandi na solution oyo ezali na biloko ya mike. Biloko ya minene koganga kokende bangomba oyo Kristo alobaki akozala su na ngomba te, akozala su na Jérusalem te, esika bato bakosangana na molimo mpe na solo.
libota amen. Amen. Liloba yango leo tosangana molimo libana kite pourquoi tosangana molimo liloba sangisi bikolo nyonso liloba sangisi batribu nyonso même na RDC toza soki na 400 150 soki 1400 dialecte oyo miloko mike oyo liloba ye esangisi tala batribu tala baposo tala bapays epuis liloba soki kana bato te ezwi banyama ezwi bandeke ezwi bambisi ezwi bato basangani bakomi eloko moko. Amen libota. Amen. Sala effort sali awa tozali kosala volonté na yawe volonté na yawe kondima te bato balinga yo volonté na yawe bato bakosepela na yo te volonté na yawe bato bakondima yo te volonté na yawe eboyamaka nde toyembi na kantike ntango sagrande na ye abi mayele ya mokili nde bebisi mokili mayele ya likolo ezoboyama awa na se abikolo ozalaka na nga na kati na liloba nalanda nzela